Yalibose zali Fatibe F Soso la muka sutuka muluma bakosana batombola Fatiba kokude libanda tina kati tujube moi maïbe muko tombolube les grands esprits be Zouba bilumbu be Zouba mambo be Moula Kwasebe le président le plus costaud du monde be Asui Pompola Kenende be C'est pour Kadia Chibukondu be. On va pas commencer à Rouchou, ni à Manon, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? F Soso la muka sutuka muluma bakosana batombola Fatiba kokude libanda tina kati toujours be moi maïbe muko tombolube les grands esprits be Zouba bilumbu be Zouba mambo be Moula Kwasebe le président le plus costaud du monde be Asui Pompola Kenende be C'est pour Kadia Chibukondu be. Koyiba na bino pe ba millions, 32 millions, 58 millions, 60 millions, 120 millions. So ba yuma na bino to banga bino. To zaba na kisasa. To banga bino te. To panda kinye. To pandi nye. To tala. Félix président, vous faites tout comme parti béton, Dodala, non ba yumati. Bongango kokito la mu. Omonde to la mu ki boy. Hein? Esi. Tozo masula pomite. Neto la mu ki boy boki salolendo. So ba la Kinshasa. Kinshasa za biso. Hein? Bo fingo bozo finga na lolendo wana. Bo stopé. To komina ngoma maponami. Mobeko likuze lobi, weze le kwa campagne de. Bino bozo sa la campagne. Bozo le la télévision, Fati Beton. Deuxième mandat, Fati Beton. Bozo ta la bino. Omoni biso toza ba yuma. Omoni biso toza ba soba. Bino kutu bo ba mboka. We Kinshasa. Bozo ta la bino. Ngonga wekoki. Ngonga koki bo bomo la blague, olobi Fati Beton, omoni bigre bime Buki Beton. Et Buki Beton la bino. Alors, donc il y a bino na ndenge ya respect. Moto na moto politique ezali kamba zuwa soki bo éviter. Politique ezala zuwa. Soki ozala oya yo Fati Beton, na nazala oya nga Katumbi, to pesa na respect. Soki to pesa ni respect, tozo kota na bino na deuxième phase. Bona ozo benga lelo bafwa bashala. Oba kotikala batonga mboka. Oba kotikala. Okanisa pe biso bato kufi pona mboka. Tokoti na phase wana. Ce que j'appelle en philosophie.
pour ce Tchamalek, autour de la bisouité, le dernier paradigme. Le dernier paradigme, Bokeba, Fatih Berton a échoué. Le bilan négatif, le peuple souffre, bien-être des athées. Fatih Berton, yango de komi, neleko ya suka, bana Kinshasa, nazoloba te, nazosala misala na ngai, nazoloba te, makila libata, monoko ya ngai, ozona na ngai, la synchronisation des grands esprits supérieurs. Vous avez Moulele, vous avez Kimbangu, vous avez Mpadi, vous avez Mbumba Philippe, la puissance des ancêtres, Bozabana. Aujourd'hui, le leadership, c'est nous. C'est nous. Donc, Lolendo Labino, Namaï, Tcha, Tozo Kendeala, Mwane Mbumba Kinshasa, Bobangate, Félix a échoué, a rejoint deuxième mandat. O bazolo bane za intimidation, yemta rejoint deuxième mandat. Et dans la bonne en Afrique, na Zambie, Bapambula Gane, président en place, Babisika Biike, Bane Ngumba Kinshasa Bobangate, Nanu Tokimite, Baebi, même Yé Fati, Aebi Biso, Aebi Nere to fonctionnaka, Aebi Yango, Bobangelo Komoko Te, Kabila Salara 18 ans, après le Kola Ndeke na Mabele, hein? Bobo Asali 4 ans, après le Kola Likapu, Bobangelo Komoko Te, Bobangelo Komoko Te, Makambolingo Banda, hein? Makambolingo Banda, na petit mot d'autre, na pas la Kinshasa Nyonso, Moutalakisaka Ngo, Tata na Moutalakisaka Ngo, ça fait la peur, Moutalakisaka Ngo. Maëtatana la kisaka ngai, Tolingito Banda Rosalela Yango, Tolingito Banda, on ne joue pas avec un peuple, Yozo Lia, Ozo Mounene, ils sont dans la lotilité, ils sont dans la maïté, ils sont les alités, Bokonjango Sushi Nangoni, Tobanga Rayo, Tokobango Sushi, Tokoti na phase décisive, où un peuple s'engage à arracher sa liberté et son bien-être. Biso Bayakatou. Pour changer Mbokao. Comme les philosophes l'ont dit, car les Marx a dit, les philosophes ont interprété le monde, mais nous allons transformer le monde. Ça va commencer à bouger, ni à Manon, ni à Massis, ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez.